tant mutoko aleki na ngai ndeko na ngai mpangi na ngai makila biso baluba to benga on machi ya momenu abimisi loko na yebo machi ya momenu ça veut dire na bwa kaka nyoso tuté moi makila ezaka na minu soko bwa ki makila oya minu voilà na mela ndambu donc belveza loko na omela ndambu na ye mais ya ye na omela nyoso parce que c'est loko na nga tant na zoe pas ndeko na nga moko na yebi ndeni na ko se comporter pas ndeko na nga et en plus tant zoe pas mutu mususu en tout cas coup de chapeau ba bravo et belé de l'avant quoi akende liboso ndenge bandi boye suka na nzela te po ngamo déjà ndena boye na groupe la faveur déjà ba financer nga déjà na Bellevue TV film pe kala mingi te bola na Bellevue TV yo o réclamera nini et pas Bellevue problème na yo na ye ezalaka nini la PCP merci na ngai nini na presse en ligne oya Europe na oya Poto na Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une dame avec Bakité au Bunda. En tout cas, c'est pas du nom, il faut citer le nom, la possibilité de le nom à haute voix parce que ça va être Bunda qui la monarchie l'Afrique du Sud, c'est un international, maman née la NG et na Paris, vous avez la maman et c'est la maman Mida. Je le dis à haute voix, j'ai vu dans les images, si on dit que je n'ai pas vu, mais j'ai vu comment ils sont. Dans deux pays, Moussoussou, Bellevue, grand-mère Thérèse a koya côté les mana yété. Par rapport à Oyo, Bellevue a contribué à Kanamboka Oyo. A koya kolobana yété. Congo est bénéficiaire de logo à mon côté. Je le dis à mon côté. Et pas grand-mère Thérèse. Banana biso, bande konabiso bazo bénéficier de logo mon côté et pas grand-mère Thérèse. À part les insultes. À part ma fille, à bazo bénéficier logo à mon côté. Grand-mère, vous allez finir mal. Hein? Que Bellevue à un niveau n'a été oui. Elle a raison. Bellevue n'a pas son niveau. S'il faut aller sur le plan intellectuel, cette dame à quel niveau? Excusez-moi le maman. Cette dame à quel niveau? Parce que moi je défends le maman. Je ne permettrai pas qu'une femme aille à la télévision pour abano finga mama boy. Même tout ça les dérapage na comme voici là, je le faisais. Moi je le faisais, j'ai des émissions que je faisais pour dire non NON tu n'as pas les droits. Mais quand une femme débarque comme ça à la télé, pour y a afinga moninga naie, a comme c'est tina niveau oyo. A faut akouya na maboko ya le code de bonne conduite. Cette dame à quel niveau? Même si le plan intellectuel, elle a quel niveau? Elle a fait quelles études? Elle a quel diplôme? Na théâtre, à sali formation nini? Na organisme nini ye a sala o ye azana certificat na Congo na musala na ye ya théâtre. Elle n'a pas le niveau de Bellevue, c'est normal. Son niveau est à obino bozo komona o azoko sala, est à bassesse oyo. Son niveau est ali les anti-valeurs o elatinzo tonae. Son niveau est à ridicule o nyonso elati. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, émission au le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala, par le travail m'a encore rappelé. Opération Kangisa, communicateur Nyonso et à Bellevue. Opération Funa, communicateur Nyonso et à Bellevue. Opération Ana Ezali lancée contre Bisso pour Nabandeko O Bazoko estimer que Bazali na monopole de justice ya Mboka Congo, Bazali na makasi ya ko faire arrêter tout le monde. Opération arrêter le communicateur ya Bellevue Ezali lancée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons encore une fois na télé awa pour informer na ba Congolais nyonso na ba imboka nyonso que opération na ezali lancée contre Bisso. Certaines personnes pensent que et cause à la moyen moko ya ko faire taire Bisso et cause à la moyen moko to lukwa moyen to bomba ba vérité o to banda ko melango depuis longtemps et cause à la trop difficile parce que nous avons déjà dit to s'afficha déjà na maman Bellevue, to zalaga déjà na maman Bellevue, mukili mubimba do yebi ke to za ba communicateur na ye, ba menace wana ba tout ce que vous faites na ba téléphone et cause à la moyen et ko faire arrêter Bisso mino côté alors bo bomba ba mbongo ebele
bobomba et surtout parquet instance oyo esengeli pona kofunda bato eza tellement ebele baza pe na besoin bakoma makambo eza ebele ya kokoma. En tout cas bozwa ba plainte na bino bokenda kotika ekozala quelque chose de bien soki batindi invitation tokoya poto ya ko répondre, mais boye ba ke tokoya ko répondre avec nos vidéos, avec le travail que nous faisons. Aujourd'hui vous pouvez tout manigancer, vous pouvez tout faire. Même si on disait que Judas Odo tekaka Jésus à l'époque, babosanaka kombo na ye ezalaka Belvi Kondi, biso tokotika laka ba communicateur na ye. Ce n'est pas juste sous la pression, ce n'est pas juste pour l'injustice, ezakakate parce que vous ne voulez pas de cette personne, nde besoin a besoin que tout le monde va payer au Congo. En tout cas, vous allez arrêter tout le monde boko kanga biso nyonso parce que nous avons que Dieu. Nous avons que Dieu, mais toyebi na se awa eza l'état likolo eza nzambe. Le respect encore une fois à cette maman Olive, respect et panaye, la mère des opprimés, maman Yamoute Mamalamu. Nous continuons toujours maman ya kozala na ba ligne de conduite oyo. Maman alakisa, oh maman apesa. Botika ko diembela déjà na kombo maman mokile mobimba donc comprendre ce qui était votre complot makambu o boluka ki ko sala pembeni ya maman. Mais moi ce qui me fait trop mal na annonce nanga awa eza que cellule ya communication ya maman. Est-ce que biloko yo babanda ko yoka ngote, babanda ko mona ngote, babanda ko tenir compte na ngote pour lelo ekomati na niveau oyo. Lorsque makambo yo ezalaka tout au début biso tozo ko belela, réveillez-vous bo arrêtez donc hémorragie. Est-ce que babanda ko yoka te? Est-ce que ero biso to loba, est-ce que bakoyoka? Regardez na niveau nini o biso to komi bandeko balandi rouge déjà ici épeli. Alors on n'a plus le temps de reculer. Nous sommes tous des Congolais. Ceux qui pensent que lokola bafinga biso nyonso ba famille pauvre, c'est comme ça que nous sommes. Eza et l'autre côté, mais la justice congolaise toyebi ndenge et fonctionnaka. La justice congolaise est là pour tout le monde. Opération Kangisa, Funda, saboter communicateur nyonso ya Belvi, toza informé nyonso ezo komela biso, ba place bozo sala ba réunion, biso toza informé. Na yo chroniqueuse, na yo journaliste à Mobali, bozo ko manigancer pour botia mwana wana liboso aya akangisa X na Y. Nous sommes tous informés. Avec toi la maman, tout ce que tu as fait hier, maman, oyo salaki lobby pour na koya ko funda pour que nos funda toza informé, mais tokosenga bino bosala ngo d'une manière légale. Bosala ngo d'une manière légale tout en respectant le principe et tout en respectant aussi le règle et la justice ya mboka na biso. Nzambe asunga bino boleka na banzela illégal. Comme ça tokutana na bino. Eza na ebele pe bazotia minoko wana bokangama bafunda bino na parquet autika lotia lokolote. Parce que bazana ba dossier kuna de zelaka bango. Na ba kasho awa na ba place ba sambisaka bat. Ba otia makolo na bango te. Parce que ba dossier de za kuna même solo parfait na ya pamba so leki kuna agotika la. Biso tokoya, convoquez-nous, invitez-nous, bofunda biso tokoya. Au nom de la vérité, nous allons venir. Voilà, mesdames et messieurs, biso to continue ko sala musala na biso, toko régler compte na mutu ata mon côté. Mais toko sala ka musala oyo esengeli pour informer l'opinion pour nous faire comprendre bango makambo na ndenge elongo bani. Nous avons un film na kombo ya mariage civil. Film ya mariage civil est disponible na Belvi Télévision. Ok, nous l'avons film on a les Congolais. C'est un moyen, c'est une façon, c'est une manière. Il y a qu'à accompagner Bellevue, il y a qu'à soutenir Bellevue. Oyo linga kaye, oyo oyebi que c'est grâce ya musala na ye o asalaka. Nde le loi azali massacrer, chosifier, exposer même ba mouche, ba comité na niveau ya koya ko fongola minoko pona ko finga ye. Ce n'est pas son âge qui fera en sorte que bandeko nyonso na ba yaya na baleki ba respecter. Non, même ata pona ki mwasi oye azana yango, même ata pona odimat oye azana yango, même ata pour ce que le représente pour la nation congolaise, azoko mériter respect. Azoko mériter respect. Voilà pourquoi le respect au topé sagabino ba mama ba yaya bandeko na biso nyonso ope bozoko pesa ye respect. Allez suivre le travail de Bellevue. Vous allez concentrer na Bellevue Télévision, botala ba film na ye pendant que
bamisusu bakoma ba porter parole pendant que bamisusu bazoko s'agiter pendant que bamisusu bazoko kenda ko benga bisika ba mesana ko benga ye azokomaka ba filmer ye azosalaka ba filmer parce que zali seul moyen o ye à cause la en contact na bino aza muumbu na bino eza droit na bino devoir na ye ya ko servir bino. Allez suivre Belle Vie Télévision. Dessus, Bandeko Balandi, il y a Top Media Télévision. Mon émission, ça s'appelle Le Code de Bonne Conduite. Batomaye, les basés belé, va comprendre qu'est-ce que ça veut dire le code de bonne conduite. Naba sujet, na makambo bouinga na yaka. Ouais, na makambo bouinga na yaka. Émission na ngapé de onke yaka. Alors, je vous laisse suivre d'abord l'extrait. Il y a un film Nabino, Maria Civile. Et puis, on se retrouve tout justement après. Alors, Bokoyoka Gou. Bokoyoka Gou, en tout cas. Toutes les mamans du monde, Bolimbi Sabiso, tous les papas ya Mokili, Bolimbi Sabiso, mais au Sengika compréhension Nabino par rapport à tout ce qui se passe dans la place publique. Nous, on ne va plus croiser le bras et Toko Kendeka. Il est temps, il y a quoi affronter le risque. Celle d'Ié à Yebi. Allez, suivons. Moi, si yo asengi mariage religieuse, yo boy. Moi, ça sengi, yo boy. Yo zoka, please mettre avocat. Les qui n'ont pas réfléchir. Tammi, so tam mon homme. Que masturbe la tête de Bellevue. Retirez pas. Pour. Retirez nos paroles. Bêtise, on a un à chaque fois que nous avons un maman, nous avons un camarade. Mastibe yo sanina. Maman, c'est parce que tu es habitué à koleka papa par papa. Lelo boti ngai na papa mususu, boti Presley na papa mususu. Maman, on est là sur la tika Yo yebi nzambeke. Nzambeke. No motasika. Si pas boyelo ya mistatu ya mine, ya na biso ka charge. Ya ba enfant bata. problème boyeli. Boy loko moko yebaka awa isate. A part kotia maquillage, kolata baba oyo li kolata kotia baba kabelo na yo ovai na chambre kozakaikote internet ka. Donc ngane na bota ki bongo na kokaso ko zo mobali te. Biko siko lokwa na suye funa batela. Donc moi c'est soit boti c'est fini. Samedi oyo présentation samedi oyo bapesi biloko coutume samedi oyo bake commune basali civil samedi oyo basali religion mama kwa nini te yango te na oluka Commune motaka kobala. mama commune na Mais c'est motaka kopesa bongo ya libala. Belle-Vie azana bana bota tata bani bale oui. mais etali bino na Soki nini oh monsieur s'il te plaît. Yo lobi basekaki yo pona biso. To basekaka pona biso. Biso pe basekaka biso pona yo. Obi kinga so za mama mabendi na wanga na bilumba. Yo kite. Kasi tout ça le mariage civil parce que ça a besoin à se protéger. Kasi nga pe no mona ndo mama. Je veux ça ma bé. Ya mabete. Ça ma bé ça veut bon chez le jeté. Si go yoka yo mona ma bete ko wanga balande konote. La boy, on l'a ça y a la mise la pyramide dans la tête. Non. Non la zali awa. Ali la toto. ni bongo soda a oluka ça Et puis le moto quand même na civil yango edi na nani ngo. Pour ça ton anda ko dikinya te. basala libala ya lita Akubala. omikanda wana Akubala civil. Bon, ça me sortit maman. Dina mwana na kwa. Gesho. Tout ça les filles sont faire bana au pas de ni. Va porter plainte. Parce que Vas-y, moi je te donne l'autorisation. Va le faire. Va. Mais je ne connais même pas mon père, maman. Je peux aller n'apporter aux plaintes au Laxanga papa nanga. Kuna musala sala kera matetana. Na women na bien santa bu. Oba baenga awawa. O kamwa. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, vous venez de suivre l'extrait de votre film
ils allaient disponible na Belle Vie Télévision. Allez suivre ces films et vous ne serez pas dessus. En tout cas, ils allaient makambo malamu, maté ya malamu, orientation bien ezakuna. Yango tozo senga na bande ko ebele. Au lieu de luka ko monter bakabal contre cette dame. Au lieu de luka ko monter makambo ya bosoto, makambo mabe, makambo somo. Au lieu ya koya koko selaye makambo na télévision, boyo ko la même attaque ko koma ba filmer. Bo luka même attaque ko concevoir des histoires. Beaucoup ma utile dans le monde du cinéma ya Congo. Pendant que bino bozo ko luka makambo ye azo continuer ko travailler ndetinde na zabo so na longwe awa directement nazo rejoindre bango na ambiance à tournage. En tout cas, ba congolais nion so film o ezali disponible. Alors, ezali na ba maman o baza ebele, ba papa baza ebele, surtout ba sunga biso na o etali ba conseil, ba orientation et des fois même sur le plan il y a opetali finance, même na physique boy. Basunga biso, maman Bijoun Ketani, maman 90%, bon na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. En tout cas, un grand merci à vous, maman. Un grand merci na maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. À toi, Katez, mon amour de sœur, je t'aime, tu sais combien je t'aime. Batu Bele, Batu Naka. Ah, t'as dit Yoko Sabiso à moi cité. Et bon, Katez, non, Katez c'est ma sœur. Donc, Aurélie Mafouka, ba Aurélie, Babola Moleki Bele. Maman Nathalie, Nana Moussibou, nous sommes de cœur avec vous. Maman, vous avez perdu votre papa. Donc, aux Alawana, Mokolo Matanga et Kobima. Un grand merci na président Bébé. Un grand merci na Angelos Karouane Fatou Doukonti Makia Lakumba. Un grand merci na Bébé Noir depuis groupe Family Bota TikTok. Un grand merci na Win. Un grand merci na Udem. Un grand merci na Maman Sophia. Un grand merci na Mignon. Un grand merci na Maman Nathalie. Un grand merci na Maman Clémence. Un grand merci na Boza tellement ebele bande konanga. Il y a Nadia aussi. Nad, un grand merci à toi. Un grand merci Boza ebele famille Libota. Il y a TikTok Boza ebele place des fois tokinda kokuta na Boza ebele. Restez concentrés. Je suis Bellevue. Ezali on cherche comment faire. Nzambe asa la biso grâce to zo moi ba moyen moi bo emikolo yo. To zo moi financement moi bo emikolo yo. To 500 moi 10 francs moi 20 francs. To ça la t-shirt t-shirt on a biso tokolata yango. Je suis Bellevue, ne touchez pas à Bellevue, le respect pour Bellevue. Donc biso tokosala yango nzambe akosunga tokolata yango. Alors bandeko balandi bino ba o ya TikTok, ba o ya Facebook, ba o ya YouTube, ba congolais nyonso na ba o na dédicacé te maman Emilie Setimayinga nzambe abatela yo bisika ezwami yo, maman Diasonama en tout cas nzambe azala na yo, groupe nyonso famille Libota o bino bozana na Facebook WhatsApp na linga bino mingi ba mama ba papa boza ebele ba misusu ba komono kokotanga te. Bertin Konde Mbongwa propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada wana bazali ebele ba bazé ebele oyo ba pesa biso ba conseil ba benga biso ba appel na bino tozo komona yango. Voilà, il sera combattu mais jamais abattu. Elle s'appelle Bellevue. Pourquoi aujourd'hui Bellevue est attaquée par un groupe de gens? Simplement, n'a qu'à répondre bino parce que la question batu ninga ebele. Pourquoi kaka Bellevue? Ezali l'élévation de Bellevue batu ebele bazo ko supporter yangote. L'élévation de Bellevue batu ebele bazo supporter yangote. L'élévation de Bellevue batu ebele bazo ndima yangote. L'élévation de Bellevue batu ebele bazo mona lokola baza nanu na ndoto. Ebele lelo ba komi koloba maman apesa mbongo. Oui, maman apesa mbongo, mais elle n'est pas la seule où maman doit apesa mbongo. Tout un chacun est razwaka yaye, azalaka mayele na coin na ye, asalaka o donc il fallait donc asala. C'est ça une bonne maman. Alakisi bino comment pécher, comment koloba. Ouais. C'est son élévation qui dérange. Ezali ora na ye. Ora na ye ne mutu ezoko tungisa. Ora na yende mutu ezoko créer babiloko nyonso obino bozoko mona na réseaux sociaux. Barrage oyo nyonso bozoko mona acharnement sur cette dame. C'est à cause de son élévation. Aluka ngote c'est le bon Dieu et elle a consenti de durs sacrifices pour devenir ce qu'elle est devenue. Pour que Bellevue a atteindre 200 000 abonnés et c'est nga kité que ba communicateur mo boye bazala batu mo boye bazala po baba no côté laye non. C'est son travail pour permettre aux gens de venir faire s'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est devenue.
Azali Motona Yambo, la première femme congolaise, il y a monde, il y a cinéma. Pour Oyo a commis à 200 000 abonnés. Elle est la première personne, elle est la première femme. Mais pourquoi n'est pas que Tondi Mayango to me ma soutien abiso donc et pas naé? J'apprends beaucoup de personnes Oyo Bazo Koya ko manqué Bellevue respect. Beaucoup de personnes se disent Bellevue a commis nani, a commis Nzambe. Non, elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Il n'y a aucune personne Oyo à Yaka na télévision a bandi ko adorer Bellevue. Azate? Quelle est cette personne-là? Botanga Kombo naé. Azate? Nous venons justement présenter le travail que fait Bellevue. Aujourd'hui, vous prenez une fille, ou peut-être, en tout cas depuis Makamune Bandi, je ne na côté mais na kanisi na analyse où il faut à intervenir parce que il y a quelque chose de bien. Boche liboso azala loko la phare, mais bobomi carrière ya mwana wana sans le savoir. Bobomi carrière nae. Bobomi carrière nae. Pensez-vous qu'aujourd'hui qu'on réduire Bellevue, qu'aussi sa Bellevue, ne Kombo Bellevue et Kokoma ba Kombo Nabino? Non. Oh ya yé eza ya yé. Oh ya yé eza ya yé. Donc c'est-à-dire eza li kabo on Nzambe apesa yé. Ato salindenge nyonso. Etika lolongwa te parce que c'est des donc et comment ma bongo et pas ya Nzambe. Moi je vais poser cette question na ndeko ya mwasi. Oyo ayaki ko réclamer ba droit na yé. Selon bino, o bozo ko mona na betando eke bozo ko kumisa yé asali bien oui. Asali bien na ndenge nini. Moi je vais poser une question en tout cas la famille déjà le vrai l'équipe na ya papa Dadi Dikambala ayaki ko senga pardon que son âme repose en paix. Papa Nabiso Dadi. Cette fille wana lorsque son père était vivant avec quelle vie? Abano vivre vie nini? Azalaki na vie nini? Abanaki vivre vie nini lorsque son père était vivant. Et lorsque son père est mort, atikelaki mwana wana nini? Atikelaki nini comme héritage? Pour le lot après sa mort, mwana abano réclamer héritage naye. C'est comme ça yango tomo na lobaka. Même pour na koluka ko sala complot contre une personne na ndenge ya mabe, ko se comploter na ndenge ya mabe pour na mutu. Ça demande même moi sa geste mon bouizala. Ça va vous sauver, ça va vous aider. Papa a dit qu'il pour le lot à comment réclamer. Mais comment cette vie oyo, la personne oyo a tient na mokili, a pécioté dès son vivant et a koufi yo ozo luka ko sala effort te o créer ndenge ba fille belé tozo mona ba sarato la bazo créer tozo ko mona ba sara masiala tozo ko mona ba demer tozo ko mona baza e belé bande ko na biso basi o bazo créer ba créer pour baluka moyen baluka vie na bango na marque na bango mais yo okomi ko luka vie na yo ezala o banda ko dépendre na ba poche abat. Il vous a laissé quoi et vous avez quoi? Il vous a laissé quoi et vous avez quoi? Qu'est-ce que vous réclamez? Viwana oyo ozwaki angote lorsque papa était vivant. Papa a koufi. Sambela même ata nzambe de yo moko oluka vi na yo na ndenge donc longo bani. Ozoya ko réclamer nini? Bellevue a escroqué mbongo. Boye bisa biso montant eza combien? Biso toko futa. Donc biso toko futa yango. Passe-temps, distraction inutile. Passe-temps, distraction inutile. Koluka place ya kobimela. Non. Ne cherchez pas à saluer les autres pour batuba mona bino ke yo oza propre. Non, musapi oyo ozo ko cha mutu wana. Eza na musapi mususu ezozonga sima. Bokomi filmer. Bosali casting mabe. Botie pe ba acteur à mabe. Résultat yango. Aujourd'hui, c'est tous les Congolais à comprendre. Tosengi ba vidéo ya communicateur moi Bellevue a finga mamo livre na cheki $1000. Le lot toza 3e jour. $1000 wana kalate ba et zozonga na banque. Ezo bimate. Mais nga soki botuni ngai vidéo moko ya communicateur ya X a finga mère toko bimsango même ata 40.
manque à faire. Tofanda tolala awa, tofanda tolamuka. Vincent appelle ça grande sœur occasion. Il y a qu'à répondre na ba question nyonso ba internaute na ba no poser sur ce qui concerne bandeko abasi ba finga ba abenga bango ba fan ba gérer bango te. Mais chose grave aujourd'hui. Le même fan oyo ba gérer bango te. Boyo ka grande sœur ndenge azo reconnaître bango et puis ici azo koloba nazo citer comme na bango tout haute. Nazo loba comme na bango à haute voix. Boyoka. Siko mère à comprendre association nini ezalaki entre batu oyo na enfant chéri. Boyoka goût. Allez, suivons ça. La PCP, merci na ngai nini na presse en ligne. Oya Europe, na Oya Poto, na Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une dame avec Bakité au Bunda. En tout cas, c'est pas du nom. Il faut citer le nom. On a cité le nom à haute voix parce que là, l'Afrique du Sud, c'est un international. Maman est la NG et na Paris, tu as la maman et c'est la maman Mida. Je le dis à haute voix, j'ai vu dans les images, si on dit que je n'ai pas vu, mais je vu comment ils... Vous avez compris? Ebolandi yango. Toyebisaki bino. Tokanga bango awa. Ba ozala na place au kimate. Parce que trop c'est trop. Il est temps de la vérité. Vérité yango yango biso tozoloba. Tofandi cette dame na kanisi nanu na qui pas été grand-mère. Grand-mère nanu na qui pas été parce que je sais que grand-mère c'est vraiment une menteuse ya numéro 00000. Grand-mère Moutalokuta. Et qu'on a bien, vous savez, une femme de valeur. Moi si oyo azolo ba que non, naza moi si a valeur. Nami to sa kanami pe sa respect. Pe naza kana besoin ba respecter nga. Nazo ba valeur nanga. Naza la considérer. A se rabaisser même si souffrance est l'équi ya ndengenine. Elle reste maman. Elle reste cette femme-là forte. Pour être une femme forte, na ebele ya charisme, na conscience, ça ne demande pas que tu puisses avoir des millions. Même dans la souffrance, même na kati ya ba choc, ya ba épreuve, ya ba ndenge na ndenge, il faut rester une femme forte, une femme consciente, une femme responsable. Grand-mère, na année soit sali 10 émissions. Ezali 8 émissions oye aye ko salela juste pour na combo ya Bellevue. Aujourd'hui, moi je vais poser cette question à la grand-mère Thérésia. Yé a réclamé Nini et pas Bellevue. Bah ouais la Nini et pas Bellevue. Un baou ta groupe mon côté. Des deux baza école mon côté. Des trois baza baninga génération mon côté. Des quatre yé aza pembe. Bellevue aza mwindu. Ba wele la kanini ayaka ko réclamer nini. Bellevue a défaillé nini, a zoyé nini. Grand-mère aza mutu ya lokuta na degré moko. Grand-mère Thérèse aza mutu ya lokuta na degré moko impossible. Une femme lorsque otie lokuta, papa ya lokuta muyibi, jalousie mutema mabe. Comme on est ezaka diable. Mais kabal nyonso complot nyonso oyo bino bozo ko sala contre cette dame. Et simbate makila batu mususu yaya ezaka makila mususu oko sala nyonso et simbi pété et surtout ceux qui aza élus de Dieu. Acharnement au nyonso bokomi komema sur cette femme. Idée na bino eza nini? Objectif na bino eza nini? Pour quelle finalité? Finalité nango eza nini? Ba objectif eza nini? Bolingi ye asala nini? Bolingi ye alekanzela nini? Vous voulez sa tête? Vous voulez à disparaître? Boye bake avant ye à disparaître, les bons dieux a olongola bino na banzela nyonso oyo.
et vous serez exposé comme ça. C'est nana namona jalousie à haut niveau boété. Donc c'est-à-dire une femme du théâtre, elle n'a pas le souci de son travail, de sa profession. Au commis qu'on vivre juste parce que faut bana mo boyeba bengo na plateau ba kabelo $20. Oye obandi ko loba biloba loba. Au bosani que tu es une femme. Au bosani que tu es une mère d'une famille. Au bosani que tu as des enfants, ou peut-être bana on a payé bazana babo kilo, bazana ba belle famille. Et heureusement, to yebi pété ceux qui osent à la péka na belle famille. Mais une femme qui a une belle famille, en tout cas, na ba ajoana ba cinquantaine, a koki ko banda ko sera baissé tina niveau oyote, a koki ko banda ko se réduire tina niveau oyote à cause ya moi ba miettement boy. Non, jamais. Au lieu d'avoir le souci de ton travail, au lieu d'avoir le souci aussi de ta santé, parce que déjà plus de 50 ans, moi si azwaka poa moko boy o donc esenga ka phase à la concentrer, makamune à la orienter, atia makambo en ordre. Mais vous venez juste pour ozwa vi na yo mubimba o concentrer ngo sur une seule personne. Ceux qui ont sali émission na kombo ya Belvite, émission wana etale makate, o le kaka une aperçu. Ombre na yo ezali Bellevue. Employé moko sans salaire. Continuez comme ça. Employé sans salaire, continuez comme ça. Où est ton travail à théâtre? Moussala na yo ya théâtre. En quoi les Congolais bakoza fier na yo? Bako se rappeler na yo na nini un jour? Bana na yo bakoza fier na yo na nini? Même ba collègue na yo ya Sinark bakoza fier na yo na nini? Yango donc omoni, vous allez manger toujours à la dernière position après avoir tout le monde balayé au lieu Moutouasuka. Vous serez servi à la dernière position, à la dernière place. Parce que place Nabino ezali mafinga, place Nabino ezali acharnement, place Nabino ezali mouté mamabe, jalousie. Et vous allez finir mal à la fin de la journée. Grand-mère, vous réclamez quoi et pas Bellevue? Bellevue à Salayonine. Bellevue à Salayonine. Parce que awa, na otie la batou, extrait, même à il y a 5 petites secondes ou 10 secondes, il y a batou bata la degré ya elongi na yo na mutema mabe na rage odoza nango contre moi na batou ya mokie na komwa Bellevue. Au moni ndenge beaucoup mo kene tout droit vers mur. Maman, bo salande théâtre. Bo salande ba film. O sala pe chaîne au lieu osala ki jalelo et pas ya leki na yo moko boye si là yo sala chaîne engagé pe batu pe ba ya ka retourner et pas na yo eza une façon ya ko accompagner culture ya mboka na biso ezali manière ya ko tia un pas na ba film ya mboka na biso ezali façon ya ko accompagner drapeau ya mboka. Bellevue le fait. Bellevue accompagne le Congo. Même vous les comédiens. Moutoua boye, maman boye, grand-mère boye. Na kombo Thérèse ya grand-mère. Akoya na télévision. Abandi ko finga collègue na bino ti a humilier ye na ndenge mobe mutango pedo akipana ye yete. Lobi na tongo bo bino wana na Thérèse ya na scène. Même si ezalaka non, même si vous êtes des ennemis, ataboyela mwasi, ataboyela mobali. Ceux qui beaucoup tani na scène, bo sala semblant. Bo pesa biso au film et zo ko senga mais non, pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Bazali batu oh si réellement bazalaka les artistes on allait ko retirer bango même ba dossier ba carte na bango d'artistes. Heureusement, ce sont de parvenus. C'est ça la différence entre Bellevue et les autres. Nazo expliqué binois. C'est ça la différence que je disais. Yango, que les gens puissent comprendre donc quelque chose. Sur quoi ces gens ici sont en train de travailler. Vous voyez, aujourd'hui, maman, grand-mère, fais un effort de commencer à travailler pour ta vie. Fais un effort de poser des actes yamalam pour ta vie, pour que demain, tes enfants, baya teba comme lokola dati. Ce qui comptait n'a pas poche chabatu.
vous devez faire un effort. Alors je dis un effort de travailler pour vous et pour vos enfants. Ça sera quelque chose de bien. Au lieu de chercher, il y a qu'on nuire na maman batu, na mwana batu, na ndekwa batu. Bon ça l'effort, bon commander ba film. Grand-mère est une menteuse, je vous dis. Grand-mère Thérèse est une menteuse. Grand-mère Thérèse aujourd'hui azali mutu akoya pena azu pena kiti afandi a lobby ke bazo finga maman, ke batwana ba fingi. Grand-mère qui dormait avec les insultes. Na plateau oh y a fandi wana place y a fandi. Et ça qu'est-ce il y a résonance, il y a insulte. Mutu donc y a fandi na y wana azali mutu afinga kabat talaka ka sur la place publique azo finga même ki bo mwasi ya mutu. C'est une association ya batu ya na yebite ceux qui sortent ya batu nini. Grand-mère est une menteuse à haut niveau que vous ne pouvez même pas donc imaginer. Grand-mère, au lisusu, nanu osagité te, au s'agiter plus que ça. Au transpirer lisusu jusque ça. Au transpirer lisusu jusque ça. Vous êtes de maman. Il faut vous la modèle, vous la exemple pour que les enfants ici bazo simanabino balandabino. Vous êtes de maman. Mais vous avez copié ça et sengoté ya bana mo boye ba copier makamonabino. Bozo kopesa gumo boyete po bana mo boye balanda banzela obino boleka basala makambo bino bosala. Aujourd'hui tes enfants à la maison bako copier nini. Aujourd'hui même le théâtre congolais bako la fier nini na yo bako kaniso na nini. Na eloko ata mon côté. Dans lobby toko beta lisolo que il y avait une grande il y avait notre grand-mère au nom de Thérésia à Sala Théâtre na Congo, mais eloko ya malamu donc atike la biso à chaque fois herba bano pesa ye ceux qui a eu moi $20 ou bien moi 30 ou bien moi 50 à l'équipe émission, c'était pour na goya ko toucher na personnalité ya Bellevue. Parce que c'est yonde mutudo bandaki. Est-ce que grand-mère oyebi que il y a des vidéos que tu as insulté Bellevue Azamoyibi, c'est une voleuse. Oyebi yango. Oyebi que tu as des vidéos oyo ofingi Bellevue Azamoyibi. Biloko Bellevue ayiba yo za na ba preuve nango. Oza na makambu nango na maboko. Oyebi sortie médiatique na yo avant ba accompagner yo et pas ya mwana na bino entre vous. Excusez-moi le terme. Bateau baza sans morale. Bateau yo baza sans conscience. Il faut qu'on se le dise. Avant moi na bino a accompagné bino. Oyebi sortie médiatique na yo ba propos nyonso otenaki na émission wana. Yango ça vous demande. Même dans le théâtre ça demande l'intelligence. Même dans le théâtre ça demande la conscience, sagesse. Même dans le théâtre ça demande mutu azala vrai envers yemoko. Oyebi na sortie médiatique na yo makambo donc oyaki oloba ba propos donc otenaki. Oza prête pour na yango. Yango wana la bouche qui parle beaucoup ezanga kalisu moté. Tout ça c'est à cause ya nini? Eza moté mama be. Bon. Eza bassesse. Eza cause la sans esprit. Eza cause la koyok sa ba mama nyonso ya mokili soni. Lelo. Ta place dans la société donc eza nini? C'est Sony maman. Sony. Nga soki nga papa bo kilo na yo. Papa bo kilo na yo. Na ko episo mama na ndako na nga ko koma te. Erobeta masolo ko chaka komo na nga te. Ba mama Sony. Ba bosana objectif na bango ba yela na télévision. Ba bosana ba objectif na bango ba yela na théâtre. Ba kota na ba n'importe quoi na ba bêtises zanga motu na makolo. Le résultat nango bomo nango sikote mais bomo nango lobi. Vous êtes fiers parce que na ba télévision na ba bengi bino. Ba pesi bino $1, $2 pour na transport na yo. Pour na nga vie bongi nazo ya na tumba zamba. Oko tumba zamba pour na finalité ni na mutu oyo aleki vi na yo mubimba de awati. Eriye a kokoma na ba âge na yo. Oyebi ba exploit nini a kosala lisusu na mboka Congo na théâtre ya Congo. Grand-mère, Lukana nous solution pour ta vie, ton avenir, les enfants oyo kumisi na plateau wana, ba Luka bazala orienté parce que nous avons vu
bana misusu babokwama epa na yo bango moko baya babelela yo na télévision ndoki bana mususu babokwama donc epa na yo baya bango moko bamanka yo respect. Pourquoi? Parce que obando respecter bango te obanda ka ko respecter bango te na makambo ozo sala na télévision eza ko déshonorer bana na yo moko. Grand-mère zala sérieuse même pour une fois dans ta vie. Même pour une fois dans ta vie. Comment sérieuse? Même pour une fois dans ta vie, loba atabo solo. Grand-mère. C'est ridicule. Acharnement. Et pas maman batu, moi na batu, ndekwa batu. Pona nini? Asala yo nini? Adefa yo nini? Ya yo. Ok, na retourner et pas na ye a foutu mbongo te ton ndenge nini? Yo o réclamera nini? Et pas belle vue. Problème na yo na ye ezalaka nini? Bazwa nombre des émissions Oyo salé la belle vue. Bazwa le nombre des émissions belle vue doit salé la yo. Même à na ndenge ndoto akotika la osala de loko wanate parce que vous représentez rien même aux yeux de Dieu. Vous représentez et l'autre côté, je l'ai dit. Opération Kangisa ba communicateur, nous vous attendons, nous vous attendons. Nous vous attendons. Tozaka na Nzambe, na justice à Congo. Et Dieu est juste. Vous voulez quoi sa tête? Bokokaete. Bokokaete. Bokokaete ba misusu kana ba plateau musisa ekote le mayo. Tellement jalousie les qui mutema be lesquels les musisa ya ner et telemio et katanio na plateau. Et puis pe lokola ba internet ba linga buzz ba kokanisa ke yo ozo sala buzz. Allez ba kotika pe ba filmer ti ba tie yango. Dieu est juste. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Azo exposé bino moko moko. Et puis, il faut boyoka soni. Bozo yaka ko réclamer nini. Mbongwa nani. Pepo na nini. Olati pe, ochepe parfum. Oche 40 couches, ya make-up. Vous venez à la télé. C'est pas bien. Biso toko perdre ba éducation na bisote. Toko perdre ba bonne manière na bisote. Toko perdre ba ndenge na bisote ozalagate. Mais on doit vous mettre na place au donc esengeli. Moi si ya cuisine tinda na cuisine. Moi si ya balabala tinda na balabala. Moi si ya kindumba aluki mopono. Moi si ya oyazali irresponsable était au tindie place ya ba irresponsable baza. Mais nous devons respecter le maman. Nous devons respecter la femme. Est-ce que yo okanisa kapena vraiment vous pensez qu'aujourd'hui même associé na yo oyo azaleki na yo mais yo ndima o memelaka ye sac ondima o bimaleki ye azala ya pona complexe place pena do afandaka azalaka fier na yo azalaka na confiance na yo a classaka yo na 40e position na ba prise ya ba décision ya makambo na ye. Est-ce que vous participez? Parmi bateau penaye à Kontaka, pensez-vous qu'elle peut compter sur toi? Grand-mère. C'est la honte ça. C'est la honte. C'est la honte. Bon ça la sonne ya femme congolaise. Basi à théâtre ba maman Karine Pala bangwana ba mi pesa na musala. Ba maman Marie-Hélène bangwana ba mi pesa na musala. Ba maman Top Wato ba pesa ba mi pesa na musala. Ba maman Kalunga. Et moi, ça va me choquer si demain je voyais même à table maman Missous sur la scène avec la grand-mère ici. Nga et ça la nga pas son amoni grand-mère na ba maman Missous soit na ba théâtre na scène na grand-mère. A cause ça la soni na bino parce que école bino. Bo kitabo mata école bino étiquette wana salité ya bosoto azo tambola na yango. Nazo linga na tie la bino elongi ya grand-mère. Boyoka qu'est-ce que grand-mère a parlé? Botala degré ya rage azanango. Otika la ga bongo likemba maman. Et si longtemps que ozoko ka kondima ko supporter le boko nzambe o achekati na ndeko na yote, vous allez rester comme ça. Et faut bolia ka na dernière position. Suivons grand-mère oyoka go tokoya lisusu. Bo sala ba plainte belé. Bo sala pena ba plainte belé. Ba plainte ezale belé. Tokoya. Donc les campagnes de la pâche, on va pâcha, ou bien un jeune garçon de malade. Il y a théâtre. Le mur de la presse. Eh, yo vous allez faire ma pâche à terre. Mais on fait ma pâche à terre na regretter, c'est ma pâche à linga côté. Eh, mutu sur le mokili, il fait la série ni sur catégorie ni sur va déranger. Ah oui. Pour sentir qu'il est à moi aussi. Ah oui.
les questions sont dans le bino que les garçons va déranger en gâte na pousse. Ah oui. Nda o va déranger en gâte mingi na fait une soirée ça moi ça va vite moi ça va gêner. Ah on a moto mo ba jogo mo ta kuinga abika ma Thérèse nga oh. Ngana ya kana pa na yo. Na village na yo. Jogo moi ça na ti azo ni mo déranger na okima na okima. Mais wa mo ça va ya ba gêne. Mais so ba ina ça ba scandale wana osala ngo. Po ni moi na nga oloba na nga ni muto ofixa nga opinion na nga. Mais na préfère ba benga nga moi ça va pas chaque ba benga nga lesbienne. Pas ça on a mobile. Désolé. Oui. To kena ngo bongo to potana to panzana. Ba lesbienne, il y a ça lesbienne. Makasi. Ya jeté. Ti pasola libumu bimisa makambo bomba ina kati. Ba dacha pasola libumu na bimisa makambo bomba ina kati. Po makambe belé dacha bomba senga ba conseil. Na sepeli batuno ba benga nga moi ça va pas ça. Po pasha wana mobali bakata engenga pasha wana mobali eko répondre bango pasha wana mobali mais goza lesbienne jamais de ma vie na moi mosana na moto nyama ndi baza ba bato nyama pour les vitike boy ba bato nyama zamba tala bango on est lesbienne on est lesbienne o même patron na bango tu va otinda bato ba finga ba patron oh. Nous sommes comme yo zala na kana moko zana ngo zana kamoko yo tinda batuno ba finga ngana na mbeko sans charge no tanga mutu na tamote na fula mutu na mutu aye ba na ndenge ya ye abimisa misisa na ya sala o ya osala na préféré ba benga nga mwasi ya bana nikeme ba benga nga lesbienne alinga yo e bonga olinga bana no ndenge ngam niveau na ete olinga ngate cho linga ngate ana ba ta mi ba ngo yebi Nakanisi Boutou Kolanda grammaire. Elle a parlé. À qui gauche, à qui droite. Mais je vais vous dire le Congolais grammaire Adam Mutalokuta. Omoni grammaire. Azam Mutalokuta na décret Mokonga Moko. Je suis témoin vivant. Mutalokuta. Oyokabo Lokuta grammaire. Grammaire aussi à Wanganangat. Bobo tchelanga photo ya grammaire. Bobo tchelanga photo ya grammaire na résidence. Place Nakoli. Grammaire à Wangananga, il vit pas témoin. Même il vit pas à Kamwa lobi. Ah, grammaire. Theresia, yo yebi t'as dit te. Alobi mais moi na Wananga na yebi te. Ake koloba makamu na na télévision atangi komo na na télévision ngana biete grammaire boche la nga photo wana ezala wana tina kosili sa partie nde tokolongola grammaire wana abano be anga enyo ngalapa mona na ngalapa mona na ngalapa ils avaient compris que tozala qui na même réflexion te tozala qui na même raisonnement te tozala qui na même niveau te tozala qui na même objectif te ngai natanga ba kombo na bango te bazali ba anti valeur na théâtre nga natanga ba kombo na bango te jamais natanga ba kombo na bango te jamais natanga ba kombo na bango natanga kombo na ye parce que le jour où pasteur de la foi abengisaka Sila Bellevue na ba comédien nyonso na ba papé lomé aussi la aboyaka afandi na ndako biso tokendaka. Moi je venais avec ba Yves na bandeko misusu nazoya nanga. Yé anakati église ya papa de la foi t'as dit ko poussa na awate na lingi caméra na yo donge monanga te. Je lui ai dit est-ce que tu m'as vu venir vers toi pour venir te filmer nga nazoya vers yo na tuni est-ce que yo na place oyo il faut olatsanga musapi il faut o manifester boy na place oyo na émission na bino Sarah afinga kasila yo zalaka na saranga mpse yo mama na place oyo oko réagir boy nga nazoya ko tia yo micro te na kanisi mutu apexanga ezaka ba Yves na ba masa misusu ba lobia ba lobingala pa chele na se chana se yango nga na yaka na télévision na lobby en public tu n'as pas le droit ya olatsanga musapi. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça pendant que yo moko za exemple à suivre te. Pendant que yo moko ozali na bosoto na salité. Pendant que tu es parmi batu o ba kotisi division anti-valeur na théâtre. Yo zali parmi batu oyo ba bandi makambu ya division pour mieux régner parce que bozali molili.
po kaka batu o baza kati na molili nde bakoki kondima ke batu baza la unité. Je suis venu parler pour ça, mais après au sala émission après nayebi été omoni photo wana eza ya grand-mère wana ezali résidence na biso bomoni ba masananga ba Patrick Ngambe ba Suzy Bantou, que son âme repose en paix. Elle était vraiment une amie pour moi. Bomoni bandeko belé wana ba Herman Kasongo ba nan ba mastananga na pesi bango nyonso mbote. Là c'est chez nous, et chez nous wana grand-mère amelaka, chez nous wana grand-mère aliaka. Mais pona koluka kokosa batu na télévision, pona koluka kokosa peut-être batu na masolo na bango bazo beta po amona ke ba mutu wana ayebi ngate aye koloba na kombo nanga alobi kenga na yebi kedo ayebi ngaite. Maman yebi ngate ba nyonso ozo lengela na ba plateau wana oyebi bango ya pas longtemps. Ba biso toza bano bino bo bano benga ngala pae o moninga na nzela boye o lekangata yo o moninga na nzela. Teresia grand-mère o lekanga na nzela ngala pa o moninga na nzela o lekanga. C'est ça, c'est lokuta oyo kabuloji, lokuta ya haut niveau. Même tout ce qu'elle a dit, je pense nyonso za lokuta. Aujourd'hui tu viens pour exposer tes collègues comédiens. Bellevue, alongwe lesbienne, a commis moi si il y a bateau théâtre nyonso. Hein? A commis moi si il y a bateau théâtre nyonso. Tondimi. Lesbienne tondimi. Nyonso tondimi. Wana déjà si toyoka, si oloba bambale belé. Okoma kututi na niveau ya kobenga ye muibi. Mais maman, salande théâtre. Grand-mère, commande ba film. Grand-mère, commande responsable. Na ebité na âge nini oyo okomado responsable. Na ebité na âge nini oyo oko comprendre que vie eza ndenge yo donc otambusa kangote. Na ebité na âge nini Congolais a kofanda pe azoko kanisa yo na musala théâtre parce que lelo soki biso toyeba yo grand-mère Teresia ezali pona théâtre na âge nini. C'est une monteuse et na sepeli na eloko musu donc alobiao que Bellevue a un niveau na été oui, elle a raison. Bellevue n'a pas son niveau. S'il faut aller sur le plan intellectuel, cette dame à quel niveau? Excusez-moi le maman. Cette dame à quel niveau? Parce que moi je défends le maman. Je ne permettrai pas qu'une femme aille à la télévision pour abano finga mama boy. Même tout ça sali dérapage na comme voici là, je le faisais. Moi je le faisais, j'ai des émissions que je faisais pour dire non NON tu n'as pas le droit. Mais quand une femme débarque comme ça à la télé, pour y a afinga moninga naye, a comme c'est tina niveau oyo. A fois quoi na maboko ya le code de bonne conduite. Cette dame à quel niveau? Même si le plan intellectuel, elle a quel niveau? Elle a fait quelles études? Elle a quel diplôme? Na théâtre a sali formation nini? Na organisme nini ye asala o ye azana certificat na Congo na musala na ye ya théâtre. Elle n'a pas le niveau de Bellevue, c'est normal. Son niveau est à obino bozo komona o azoko sala, eza bassesse oyo. Son niveau est ali les anti-valeurs o elatinzo tonae. Son niveau est à ridicule onyoso elati. C'est ça son niveau. Est-ce que Azan a besoin de Bellevue à se retrouver dans le niveau dans le col? Azan a besoin aussi que Bellevue a se rabaisser à côté de la potopoto dans le col. Nega, Bellevue n'est pas parvenu. Azan a certificat nanda kunaye. Asala examen sélectif. Bellevue a fait l'INA. Bellevue a un diplôme d'état. Et Bellevue a fait l'INA. Ce qui fait de Bellevue aujourd'hui Azala une femme professionnelle. Parce que Ezali Institut Ezali est reconnu pour na musala au Bellevue donc Asala. Elle a fait ça. Preuve. Azana texte na maboko. Azana scénario na mutu. Azana mise en scène na conscience. Mais c'est quoi ton niveau? Oh bana mikie balingaka yo. Balobi non yo penoza moi si ya ba gêne. C'est quoi ton niveau? Oh bana mikie balingaka yo, tu te dis non.
wana pena niveau nanga bazo lulanga na nzela. Est-ce que une mère consciente, une mère qui respecte même ses enfants, à quoi il y a la télévision pour défendre ce genre de bêtises? Et pour ça tu veux que Belleville a la niveau mon ayo? Moi niveau mon côté. Botika la pe ko za niveau mon côté. Dans ma vie, je ne jamais nana lobela motute. Nana lobela motute. Mais je parle aujourd'hui na combo ya Belleville parce que trop c'est trop. Elle a droit à respect. Elle a droit à respect. Dans deux pays, Moussoussou, Bellevue, grand-mère Thérèse a quoi à côté les mana yété. Par rapport à Oyo, Belleville a contribué à Kanamboka Oyo. Akoya kolobana yete. Congo est bénéficiaire de loko à mon côté. Je le dis à mon côté. Et pas grand-mère Thérèse. Banana biso, bande konabiso bazo bénéficier de loko mon côté et pas grand-mère Thérèse. À part les insultes. À part ma fille, bazo bénéficier de loko à mon côté. Grand-mère, vous allez finir mal. Hein? Vous allez finir mal. Grand-mère, vous allez finir mal. Au monirage oyo nanu oyete okoya lisusu okoloba lisusu oko témoigner lisusu oko toubela lisusu grand-mère. On ne doit pas vous laisser. Grand-mère, obosani vidéo oyo suivez. Eza kitoko eza makasi parce que to salaka to sala bino comme sala malamu et en plus susu ndeza wana na Belleville TV bo s'abonner penza massivement. Parce que loko ya biso moko et loko na biso mo photo bimsero mi 600 miku après mi pandi to konda pona ngoto sela mu sala malamu po ba fanatique na biso ba coup de chapeau na Belleville tant ba initiative ya boyezo sama na biso photo appuyer yango poze loko na biso lobina lelo kuna tonto koma nango belé ba saka na biso bazati au moins lelo ba tebe bazo saka na ba artiste pona likolo kaka ba site ba internet oyo Belleville TV Nde makambo. Tant mutoko aleki na ngai ndeko na ngai mpangi na ngai makila biso balu bato benga on machi ya mumenu abimisi eloko na yebo machi ya mumenu ça veut dire na bwaka ka nyoso tuté moi makilo ezaka na minu soko bwaki makila oya minu voilà na mela ndambu donc Belleville ça lokona na omela ndambu na ye mais ya ye na omela nyoso parce que c'est loko na nga tant na zoe pa ndeko na nga moko na yebi ndeni na ko se comporter pa ndeko na nga et en plus tant zoe pa mutu mususu en tout cas coup de chapeau ba bravo et belé de l'avant quoi akende liboso ndenge bandi boye suka na nzela te po ngamo déjà ndena boye na groupe La Faveur déjà ba financer nga déjà na Belleville TV film pe kala mingi te bo landa na Belleville TV en tout cas kitoko nzambe azana ye et puis film na biso nde kafunde makambo ya yokande makambo Belleville TV nde makambo boss abonner massivement na Belleville TV donc ya onde makambo ya ozo jouer na personnage ni non je maman lopangu moko boye maman la Belleville, maman la Belleville, moi ça se dit à ta grand-mère, au bosani vidéo wana. Bosan a mémoire très courte. Très courte alors, très courte. Nous sommes la mauvaise foi. Manque de conscience, manque de sagesse, manque de professionnalisme. Ki jalelo. Ba yo kanga na salaki ba mona ngai. Beaucoup de films, beaucoup de théâtre. S'il faut, mon agabino mutuya, valeur nabino, ezalaka défini par votre travail. Sinon, ozalaka bongo likemba, oyoka goût grand-mère, oyoka goût. Ouais. Tomeli da makila. Tomeli déjà makila. On a gardé, moi silence et belé na makambo ebele. Silence et belé na makambo ebele. C'est pour la responsabilité mosusu toza na mona mboko Congo. C'est pour la place dans la pemene ya maman Bellevue. De garder silence et belé. Mais silence wana ndeti beaucoup de personnes pensent que nous sommes des lâches. Non, toi ba lâcheté. On a des bouches oyo ekoki koloba. Mais makambo bino bobi misaya lokuta wana o ezo toucher na ba personnalité, ezo ko diviser bat. Je suis incapable de le faire. Alors, la grand-mère Thérésia, vous avez aucun niveau. Votre niveau est ali, il y a ma finga. Votre niveau est ali, il y a l'okuta.
votre niveau ezali ya kowanga na makambu, votre niveau ezali ya kozala mukala ya leki na yo, votre niveau ezali obino boza. Même la plus belle femme du monde appelle ça odo azalaka na yango. Grand-mère Thérèse azo pesa biso kaka oyo yedo azanango. Alors bandi balandi ya Top Média Télévision, le cours de bonne conduite, le travail m'appelle encore. Naza déjà en retard, fona qu'il ambiance ya tournage. Restez branchés dans Belleville Télévision. Vous consommez pas émission dans Top Média Télévision, ça sera quelque chose de bien. Combat auto bunango et longo nanzambe. To bunango et longo nanzambe. Que la paix du Seigneur est à la nabino nyonso. Bakoyoka ou 2024 alors ba plainte et ya ebelé tous on a besoin nango. Biso na bino to samba na ba vidéo. Bo sala ba enlèvement te. Ata bo sali ba enlèvement. Dieu est juste. Dieu est juste. Mais ceux qui voyaient dans la convocation, dans l'invitation, nous répondre. Nous respectons la justice. Voilà pourquoi tu as la droiture. Biso na bino to sambaka na ba vidéo. Yaya. Oza journaliste ya munene ya mboko yo. Komo na yo etangama, osala ba exploit na mboko yo. Ceux qui ba biso to reconnaître ngote to koloba lokuta. Olingo kota na potopoto oyo. Olingo kota na potopoto oyo place bazo ko finga mama, place bazo ko finga mukonzi oyo azala président ya mboko pendant plus de 15 ans. Olingo kota na potopoto wana o bando kota na ba je yope o bando kangisa bato. Nous sommes informés na nyonso. Ezala ba o bazo benga na poto, ezala ba o bazo benga na province, nous sommes informés na nyonso. Donc sengo na bino ezala ka bazo finga mama. Donc so biso to ye poto telemela bato bazo finga mama ale bino bolubité ba toucher na sila. Il faut biso to funda bato wana to kanga bango munoko. Boye bisa mama sila. Ba place a benga ka nyonso ba porte a fermée. Ba place a benga ka ba porte a fermée. Toza na monopole ya nyonso te mais toi na contrôle ya makambo ebele. Moi je n'ai jamais été au milieu du village na Lubaka. Parce que dans la vie, il faut la contre ou ozala pour. Dans la vie, il faut ozala na ngambu ya Satan ou ozala na ngambu ya Nzambe. Soko ozala na katikati, le diable akosakana na yo. Oko manke makambo ebele. Moi je suis au-dessus ya village. Nazaka na katikati pona mona nyonso o. Donc ezo salema na se na mokili. Ba place nyonso. Grande sœur abengaka. Ba porte eza fermée. Mokili ezo comprendre. Oyo asalaki lobby po abebisela bana batu mususu ba kop na bango, misala na bango, ba relation na bango. Nous allons plus laisser cette place. Aujourd'hui, vous allez supporter to la sabino vraie face, il y a grande sœur na télé, to exposer vraie face, il y a grande sœur na télé. Toza na ba preuve wana. Ba to na ti lelo ba vivant. Ba misusu vivante. Ba place odo benga azolela. Bota la mwana wana, bota la fille wana, bota la ndeko wana, to tche la bino na télévision, boko ko supporter. Maman, nous vous aimons. Regarde votre travail. Bota la mission Nzambe apesi bino. Aujourd'hui, ezana bana ya ba servante de Dieu. Ba mikoti saki na distraction oyo mais après, ba yeko comprendre que bazalaki na banzela mabe ba se retirer, que la gloire soit rendue à notre sauveur. Ba place abengaka. Ba place abengaka. Biso ekomela ka biso. Nyonso abengaka ekomela biso. Siko ba place wana avayo koma biso to koma gi déjà. Intimité o to kozala nango wana ekoleka oyo za nango. Okoya na kombo ya ki influence ngana za vedette ngana za vedette. Non. Pendant que ozo détruire ba vie ya batu. Batu no bazo ko nuire na batu. Nzambe aotikela bino sous porte te. Boyoka gu. Lobi koleka lelo. Suivant toujours Belleville Télévision. Tadi ngala pato continue sa musala toze la ba convocation. Boyoka gu. Allez, lobi koleka lelo. Merci.